Beta bango ba 12 na nini ba sombela bango déjà ba pesa bango déjà ba visa. Ba pesa bango ba visa. Ba somba ba billet bango moko. Fali fasa nini. Ba ça dena ba visa na bango c'est peli ko assister ba accueillir ko assister. Oh pas c'est peli na poto ta moni ko ke na été. Avandi na ye fali restera toujours fali. Tout le monde met fois qui est au travers chez Falité. Tout ça effectif et orchestre Falité. Vous avez volontaire. Tout ça bateau auto défendre Dakar. Culture congolaise. Alors si aujourd'hui je vais n'aki péter la il faut une permission Falité. Tu as monté mon hôtel. Donc quand je vais. Et ça pratiquement impossible va betanga 12. Bateau ba otalanga ba ebi pratiquement impossible. Les premiers arrêts que bon et puis ba betanga 12 ngana oti Dubaï. Muto asombelinga billet, muto a logé ngana Dubaï, muto zwinga charge maramtu maman nene teta madina jafla avec aniki na fali. Amo balongoli nga plâtre depuis na bukana na sala accident depuis clinique fali balongoli plâtre fali kiné fali. Pour na paix manaki Dubaï ko ba betanga 12 pour l'Europe ndeni na tayo mo. Ça dit déjà je suis 12 déjà 12 ndeti ba betanga 12 na nani selon yé parce que selon yé mutamutu wana manique mutamutu selon yé était qui sait ce qui Malika Kenete parce que double stade des alliés. Voilà peut-être qui sait ce qu'Alex Mboma Kenete parce que double stade des martyrisés. Aucun des potes ils dépendre de moto parce que bana ba visa na bango. Ils dépendre de bateau ou on sait la sombi biyaki. Fallait ça payer ça bango ba cadeau. Ba meilleur cadeau. Parce que tam suna bon moto ba luka ba visa na ba swati. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir à vous très chers fidèles téléspectateurs. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre ces moments sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà à bateau tout va partager et puis bateau va commenter
taka ba vidéo na biso ba remarque ba reproche na bino yango sala ke to bongisa mosala comme il faut nene bino toutefois tous arana pona ro pesa bino ba information ya frais et puis na source. Merci encore une fois l'équipe Mobimba et Afrique Elengi Télévision. Merci aussi à notre invité d'aujourd'hui José Mania Malika Maman Paradis avec qui est là vraiment tout sauf rien. Merci aussi na bateau va soutenir Abisso de près de loin. Merci surtout na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Essouvé et ça balubitolia bio comme il faut Maréchal Essouvé et ça restaurant solo na Dallas wana balbi restaurer za moko. Merci aussi na Jérémy Coiffure na France na pesier bambote place Rolanda Bisso siko et puis aussi na boss JB Kumaluta malgré Chombo Mojar boss JB Kumaluta répondre au ça là vraiment bien. Merci na maman Karine Bionsaka oyo nazako anosebino déjà maison ou bien siège de Jésuami na Matongé troya pour na communiquer ko pesa bino adresse comme il faut ouverture jour et rosala comme ça tous ala on belé babi consommons congolais et puis aussi ba produits importés au salami bongo na Italie et puis aussi na France. Karine Bionsaka cosmétique tous ala wana bateau ba utaramputu au parfait sila qui mamba on a Karine Bionsaka au rosala jamais déçu. Merci aussi na David Impérial, la aigle puissant, David Impérial, na pesi bambota Rolanda biso pesi koyo et puis aussi na Rodi Dindi Swag, Rodi Dindi, na pesi bambote un bon tonton moi na Nzambe, na pesi bambota lo barapa salaka Rodi Dindi. Merci pour tout mon frère, merci vraiment na bateau tout balinga biso na bateau va partager Richard ça derrière la caméra soit Rosala vraiment mémorable nanga on l'a biso et Rosala vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à José Mania Malika Maman Paradis. Bonjour Kérit, bonjour on a abonné à Afrique Elengi Télévision. Bonjour on a battuto balanda biso partout dans le monde. Bonjour on a battuto balingara Malika Mania Maman et Bajimo Paradis. Bonjour on a Mania Love, Mania Chouba Mania Cœur, Mania Love. Donc na linga bino mingi, merci na ba remarque na bino, merci na ba conseil na bino et merci beaucoup na bino nyoso obolingara biso. Merci beaucoup na Rit Beauté cosmétique, Rit Beauté Nzambe à l'opposé number 1 ma partenaire de luxe balobi bo consommer ba mafuta na biso ba baume de lèvres tout ça na moment elanga soigner le poisson et ça vraiment kitoko avec Rit Beauté ba gamme caviar eza ba gamme caramel eza pour na batu ya ton clair batamundo ba gamme caviar eza en tout cas bo consommer ba mafuta. Merci beaucoup na bino nyoso obolinga Malika Mania de 10 août de lobaki avec la femme Tamar na rond-point qui pointe wana boya tukumi sanzambe elongo avec la femme Tamar et merci beaucoup à Mijimo Paradis bana sukanzambe. Merci beaucoup à mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité des leçons, mon vieux Gelor Boulangongo, à l'Obarape, à Salaka. Je te salue vraiment, mon vieux Gelor Boulangongo. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à Mère Adieta Kupumba, je te salue aussi. Maman Zozona Inde, na Pesio Bambote et Belé, vraiment place aux alliés. Merci beaucoup à mon vieux président Yoshua Ngondi, le président de tous les Abakouk, le président Yoshua Ngondi, je te salue aussi. Et merci beaucoup na Yope Keriti Timpi, merci beaucoup na Bino Nyoso Obo Soutenara Malika Mania, ya Lempupa, l'ami du King, ya Lempupa na Pesio Bambote depuis Afrique du Sud. En tout cas, merci beaucoup. Mais Robo Sanara, oncle Chico Moucheni. Oncle Chico Moucheni. Oncle Chico Moucheni. En tout cas, tu peux se faire. Ming Alain Zambé. Viens Alain Zambé, viens Alain Zambé. En tout cas, je vous salue depuis quelque part. Voilà. Alexis Ouetti, chef de guerre déjà mis en place. Un ami qui est en tout cas, et ça lui vraiment bien. Voilà. Merci. Et puis, il y a Josmania Malika Maman Paradis. Le fond de sucre, ça a beauté naturelle. Ah non. Moi, ça boya choco. Mais bien habillé avec les lopena qui bon maman pena la moniango. Pena ça déjà maman. Attitude nangai, analyse nangai l'extra déjà que na
maman. Voilà. Parce que différence tu ba maman na analyse na biso. Très bien. Parce que ebele baba maman na lo ba maman nyo so maman te. OK. Ebele baba maman na réseaux sociaux ma biso to mona bon baba maman te. Ba non ba jeune fille. Au mona mutu babota bongo, akoli bongo, aboti bongo, azo continuer kozala kaka bongo. Te ya maman te. Aza maman te. Mais nga na ebike na maman. Ah bon. Na maman pour mutu o aza maman a changé ka. Tant ozaki jeune fille comportement qui jeune fille faut tikala. Autant comme maman, je dois vraiment comportement qui jeune fille au tient mupandi au lati pena que comportement ya ki bo maman. Donc naza maman. Malgré toi tu as pantalon ba collant parce que tout ça ba jeune quand même. Si si. Tu ressens porter quand ba herbe ma pour tes air ali pour tes ali air robe ali pour tes a air ya slimeza air ya swageza. Moi que mikolo to na ba ilanga malile ya makasi. Photo la taraba swag. Ozomona ba buti faut bima ba nini faut bima blora malili. Comme chaque chose a son temps aux arapé ba na nzambe na présence ya nzambe za un moment faut koza na accoutrement moko o eza ko sepesa pe nzambe. Accoutrement moko respectueux. Voilà respectueuse donc non prière après prière musala chaque chose a son temps. Et puis et ça là vraiment bien remontant dans son téléphone au bisinga non na ba na église et puis après kilt ndé na roya et puis Nathalie jour toza mercredi donc moi c'est ndimi kokende kokumisa nkolo na moi. Et ça dimanche s'il vous plaît. Tout dans la semaine. Mais félicitations hein. Kérit. Les comme félicitations pour tes athées Kérit. Non pour ba fille belé ba sala ngote hein. Ba ça ba conscient. Mais tu les chanter ça jour à kende église à habiter. Jour à fana na ba église à habiter. Jour peut akumisa nkolo ata aswa la. Ba ça ba conscient parce que muto za na bonne foi. Yo peut se biso souffre de vie. Ata yo pour na mukolo moko ko se sacrifier pour na été. Ndamba linga sacrifice. Si si. Ozo comprendre Kérit. Nzamba linga sacrifice. Yo mona batu mususu tomba ka toucher yo boy. Ba ba toucher ba retomber pesi mabe. Ba intimité non nzambe te. Ba mona biso ka to tout sali ba analyse boy ba yepe ba to ba faux compte ba finge longwa kuna zozo boy na boy. Intimité na ngana nzambe ndo yebi. Oko bando finga nga lelo ti lobby. Intimité na ngana nzambe o yebite et puis faut tout sambela ka ton lo ba na ko pese ba tout conseil. Faut tout sambela pour na fali pour pas funga mo pina za exemplaire. Ton nazo kene ba mona kena apende église na kinana ba prière na nga familiale na ba prière on ataka famille na nga mobali na nga bana na nga na taka pe fali poupa fo nga mo na za l'exemple comme ndé na ka côté ya bato to sambela rapport na fali poupa donc net ndé na uti prière boy na sambeli pe pour na fali poupa utie na maboko ankolo mais soki na tiete muto sa fierté ya mboka na biso na ko tiete pour nani na ko tiete pour na tia nani je Somalia Malika na ko kende ko tia fali te pour na tia muto zo koisa mboka to muto zo sani non mais rocha bango te na muto zo rabaisser te ba sunga pe bande ko mususu ba salata te mie mais ce qui peut bazo sala mie on est pe kapoto sunga to sambela pe kapona bango biso to sambela kapona bango parce que baza ba fierté ya fali très bien ozo comprendre parce que ce qui bango oui parce que ce qui bango ba sali fali a sepeli et ça peut bien pour na biso parce que eza ko encourager biso pe que bato baza ba fierté ya leader na biso bazo sala pe maliba o sala mieux que ndenge fali o lingate mais quand même baza ko obéir pe na ba ligne au fali ok, c'est ça. Voilà, c'est ça. Josmania Malika, je pense que concert il a fallu pour pas oyo irataki ou il fallait normalement qu'il se paye ça. Bandera biso ya Goma, aux qui reporté. Je pense que c'est maintenant confirmé. Le 11 août à Goma, le 17 août à Bukavu, le 18 concert VIP toujours à Bukavu. S'il faut relever quelque chose, na bana Goma, ya bana Est tout barota la yo, ou barozela fali poupa, el rey mago le king, aya recipel sabango comme il faut. Message mort clé na bana ya Goma, batoto ya Est. Oui, parce que un moment, tous à la cas, on a été place mon baiser la cas, batubalila, kaka batubalila, kaka non. Un moment, batu parce que au monde congolais, na bato yo baza ba conscient, ba yaka Goma batu baso kufa, mais batuana o ba yaka ke, ce qui ka fallait ti date na pour no kebeta concert, batu baso kufa, mais soko landeli batuana ba yaka koluba, batuana ba yaka na ba page pour no koluba ke concert na Goma beta te
po bato bazo kufa bato bana ba problème soko landeli bien ba leader na bango ata sac ata ballon kale so ba mema na Goma te ata luto madesu ata sac ya madesu na Goma ba mema te ata ba mousse o ba mema te mais nanga na yo na bato ba otala biso na ba conscient o ba otala biso ba yebi o fallait salaka pona ko soutenir voilà bandeko na biso ya Goma. On se comprend très bien. Très bien. Moussala o fallait au la musique. Et le côté bosana fallait aza bénéficiaire na ngokaka yemote. Voilà. Moussala o fallait au la musique bénéfice eza et belé même na biso oyo na ba o parce que le temps ba azo pesa ba visa désordre azo pesa ba visa pour na ba bus pour na ba nini te. Aotala kasa bénéficiaire na carrière na ye yanga lobaka boti ko lesa musique nde fele sa bino tant fallait amoni que musique elesa ye aolia ye mon côté fallait pe na ba entourage na ye na ba ndeko na ye na ba population oya moni kaza convaincu ko sunga bango yango mona tant fallait za ka bénéficiaire na makambo na ye na ba caché na ye akenda kabula na bata Goma. Voilà. Alors cette fois-ci amoni que te fa kenepe comme mouvementer Goma au kende concert rebeta na Goma donc voilà, non, on peut se courage et belé. Au début, déjà, que na partie où on a toujours qu'à encourager. Parce que jamais fallait ça, les camoutés stresser bateau. Très bien. On se comprend. Voilà. Fallait ça, les camoutés pour stresser bateau. Fallait ça, toujours ma cambo. Pour na bateau, base na contentement. Pour na bateau, base na sengo na vie na bango. On se mona. Alors, on s'appelle ça bateau. À cause s'appelle ça bateau. À cause s'appelle ça bateau. Richard Tessia. À cause s'appelle ça bateau. Excusez-moi. Bien. Voilà. Très bien. Azawana ka pona ko sepesa bato. Bref, en étant à sala makambo a sepesa même si na bato ba sala fierté na ye. Et ça rabiso. Ba collègue ne ba artiste. Ba collègue ne ba artiste o ba sala fierté na ye. Osomona. Voilà. Donc Fally c'est un messie à féliciter. Concert à Goma tozali. Concert à Goma. Le quoi biso to na ba projet o ki ko kaba ba foulard, ko kaba mo ba sous-vêtements mo bilama na ba Goma ngo. C'est-à-dire non senga messie son excellence. Ah mais mangata ngulu na Goma. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Le quoi na Goma visé zarate hein. Na Goma visé zarate. Te kola visé zarate. Et papa me mangaka kaka. Ah me mangaka Goma ngapi na profiter na ke ko kabula mo ba secret. Ah bon. Voilà, je pense que Fally Poupa oyo ako inaugurer pe école na ina Goma. Oeza gratuit. Merci beaucoup à Fally Poupa na monter mamala mo. Kerit. Au moins na boy ko kota ba profondeur belé parce que makambo lobe c'est belé. Si. Non, au moins makam na lobby. Yango ka faut ko kata. Voilà. O comprendre que non tout le bas tout à l'air. Fally Poupa a boya kozala bénéficiaire na ba propre richesse na yi. A comment préférer à kabolango na bato. Ce temps il fallait créer à ça l'école na Goma. Il y a gratuit pour na bana batanga. Est-ce que après c'est moi va visiter oui. Mais à créer bango école. Oui. École les vie à moutou Éducation coûte cher. Éducation coûte cher. Oh tous monde na réseaux sociaux belé bazoya ka ko fungwa minoko pona ko clasha ka batu ko finga batu tout moment. Tant sou ba parents na bango ba nyo comment pona fouter bango ba minerval. Mais ba rater pe ka ba éducation malgré ba fouter bango ba minerval. Mais les autres il fallait ça l'école na Goma. Pona bana batanga. Est-ce que musicien bon to sambela pona été? Non, faut sambela pona. Guérit. Faut sambela pona. Ba parents ya bana wana oba okikotanga na école wana. Pourtant sou falinda sale école wana osuka ka wana te. Makambo ezali. Ba initiative ezali na kati école wana. Toko yoka toza a tozonga. Mais okomona ba musicien oba sala ba fierté na ye. Ba mikala na bango, ba communicateur na bango, ba koya concert na Goma ezati mais tant musu ba leader na bango. Ata ballon ma papa batindati bovandisa minoko nieton fallait tellement pour n'okikusala. Voilà, maintenant que tu veux solo Goma et révéler le romoko, je pense que bandero na biso oyo basala ki pétition pour na Fally à faire à ba visa. Tu bi pesa na artiste na biso Ferregola oyo alaka biso ke après concerné à Stade des Martyrs, il y a Adidas Arena, ba revenu wana a Rokabolango na ba soda ya Este, a Rokabolango na ba ndero na biso il y a Goma na Este kuna. Voilà, mais comment a-t-il l'élo tout mon réaction moroté ninité ou na moni même de Ronanga Bevalobi il faut bâtir des net basa la pétition peut pour la faire rigola à Kekoti Kambon na Este.
pétition kozala nango te, mais il faut te comprendre pe. À côté ça combien? Si. À côté c'est combien? Il y a un peu de problèmes. Les problèmes n'est nini trésor kokas. Les problèmes n'est nini. Alinga kakoluka ko copier mais oh yemoka yebike nazaka limiti. Teriti na kolinga na copier te tandis que na yebike na komati na mamambo yo sala. Si. Soso lere ko eloko ko kina mongo na ye. Tangu nono simbi eloko o yete opoyo ko promettre bato. Les problèmes n'est yango wana. Déjà tant que yebike obimaka tant fallait ndiembaka. Alors, il faut te calmer aussi mais le kwango apo yeke non ça va lobi non que des places pour na kokende ko sunga bande ba papa na biso ba soda na biso est. To ba maman na biso ba soda na biso est. Mais yo na no simbité. Mais tant musupo yoke que fallait tinda ki ambulance. Tant musupo yoke que fallait tinda ki loko boina goma. Mais yo moko yebike va revenir na yo et ko correspondre te au longola. Boti producteur azora ye yo tika na oya yo oke ko space ba soda yo moko ko futa ba musicien combien o ba bete na concert yo moko ko tika na combien faut tout ça part des choses OK o tika combien nga no kono na nga yete dans ces cas ko alors ba ki na ka pa linga ko landa fali mais ye moko soir soka sale ngo tenga no kono na nga yete na ebisaka ngai muto ka faire na ko ya jamais ko insulter ye to ko sani non ça ngote voilà parce que na ba capacité na ye na yebi pesa sukaka et pesa sukaka ozo comprendre alaka ba soda a ok na été parce que revenu na isa combien parce que soka be a signé ngo pour l'accès mokilike alobaki c'est-à-dire c'est que ba production na salaki abima na 0%. À côté l'autre. Et l'autre côté qui pété parce que côté ça a réalisé et puis to ka mo pété ce qui coûte à promettre population ba concert après zo za kanile na ba page bon ce que ba soda oh ya la ki ba kuta ni pe ba CP contraté Malika donc population ba public na ba fan na yi ala ki bango réaliser té bon ce que combien de fois bateau ça ne ba contraté ah mais on est commis ko escroquer mboka toloba te escroquer mboka te ana ngote azuité na ba production yango azui na été et puis boyebi ke ayoka oyebika peut-être au place obela ndezate obela nani basa bakola dile sarena moi bela bango ezate parce que moi même ya tata Raphaël mon chose ezate bina ke kana bela kama Denis bon ebi ke intervention ko ya mais est-ce qu'on a oh wana obela nani Adidas ezate faute producteur te ezate faute mon colossalité. Et ça revenu dans le monde au quotidien. À qui la faute? À qui la faute? Donc ba soda wana so ba message comme les bango. Ba kangaka mutema. Ba peut-être ba prochain concert. Ba être ceux qui mbongo continuer ba ko réaliser. Okoki ko loba mais ça pe dans mutema papa. Kokaba et c'est pas donné à tout le monde. Ko sunga bana bato bazangi, c'est pas donné à tout le monde. Et na bato bele bana bambongo mais ba ko kokabati ba ko sungati. Ce n'est pas donné à tout le monde. Faut pas croire seulement so muto ayeba lobi ke keriti na sunga yo ndimi. Ba biso to yaka tout ça ba émission. Et na bato musu ba kabela biso ata na tino boaka été. Et on ba vient biso ba gelo bula. Ana tino boaka été, boaka été. Na moment azana besoin ko sunga yo. Aroya ko sunga yo. Oso comprendre. Très bien. Batamite mamala mubango wana. El roi baniki morondezi. Ana posta to comme esclave ka ya libanga na ye, obwa kakaika pa sunga yo. Oso comprendre très vite. Eza ndenge mona ba fali. Azo sunga parce que il a eu bon cœur. Papa. Biso moto vandi awa tozana bino awa avant lolo bato bakoma ko découvrir peke poko ta Schengen faut ça la dossier papa ya na mutu mususu akuta na circuit awa na ba réseaux sociaux yo mutu mususu akuta na ba circuit Europe boake ya zongo tunie na sela ke dossier abombe le pe numéro muta sela ke dossier do alingi ka yemo kunda ozo comprendre bon ce que muto yo ana posa kuta la action tende yo sa dossier a 5 cas passeport baki ba côté lo ba peso visa so pesa passeport a sikosi mandat 5 ans fallait ça là parce qu'il a un bon cœur et na batum su balinga ka izaka ye ka ndefu ba mona ka ye kaka ye na ye ozo comprendre et bele peso ba na capacité ça au fallait ça là amsu ana azana capacité no metema za mutemo ça là ngota ça là ngote Charlie pense à l'écart qui a le bas qui n'est mis ça le bain. Abi faire à ça bon sunga batuté. Oh.
Charlie passe le bon émission. Il y a au bon qui s'est une facilité. Jésus de Nias. Oui. Ah bon qui s'est une facilité. Vous comprenez? Très bien. Mutu pas sunga yo. Eza mutema. Mutu nyosa za mutema okabate. Mutu nyosa na mutema sunga. Tata za ba million. Non yebiso bata za ba million. A sungote. A tozo kufa total. Aotala. Tona batu musu to boka ba mabanga ba 100 mabanga 50 mabanga parce que ngala talisa batu. Yana batu musu to boka ba kabela biso pe bambongo ti. Mais tellement ça compréhensif, au moins que mbongo ko kabulanga na mutute. Non préférer na boka muto mukolo imo za conscience opesa. Mais tina conscience c'est que non si là, a opesa pété. Ce qu'on a na muto na za conscient, na za na bon cœur. Vous comprenez? Voilà. Et ça ndé mon loba. Oui, biso ba émission ni o ba sampa yo ba sala pona ko extrapoler a fallait à tout moment émission ni vie joko vient na biso joka ka bengele abandi ko sala durant une année pour ba pesa visa. Exact. C'est parce que fallait il a un bon cœur. Exact que pona pesa muto visa il faut ya ko extrapoler nga sokola nga makoloné moi ça nani ya sokola moi ça ndumba sokola makolo. Non. Nathalie Sio que mutu po sunga yo to po sunga babola to po sunga bato bazangi et senga kate ba kumisa mutu wana yango Nathalie Sio soto zongi na histoire ya dikabo toni olobi wana ke alaka ka basoda papa a opesa te ata aposto ka omoni tala est-ce que po biso to ba ke fali apesa ka ba ambulance na Goma. Je pense pas à un yebisa biso ngo. Non. Tu ko yibango après. Il fallait appeler ça ambulance na Goma. Est-ce que ce qu'il y a un besoin il y a ko sunga ba soda na este. Faut ko yebisa biso na média ka ko sunga ba soda na este na après concert ko beta. Que c'est ça problème de ce que so lobaki. Kende ko sala na no petit. Asa la maloba na e. Ou so to sala po yo ko loba. Voilà. Ma bête, trésor koukas. Les problèmes naïsa. Excès ko luka kolanda. Poto do lo ba bien. Temo ba fianta fali bo ndo sala kaneti falite. Donc copie jamais aux alois original. Et tu que là aux a, t'es pas ni toke na copie. Pour original, t'es pas ni lo baté que copie ngo bimisi na original neti ya ye. Té, il ba ka copier lenga. Copier lenga. Voilà, Jasema na Malika accueille Fally Ipupa na Mikilian Putu ou a mis délégation il y a plus de 70 personnes. Accueille ndi bandi ko ba go yambaye, tu vois comment. Oui, ça va. Déjà, Fally, ils en ont déjà habitude n'a été pété orbé la bateau quand yambaye. Et puis tout le monde pété place à belle bateau. Ils a bateau na kakande, ba Monique était leader na biso, ozo sa fierté ya monde na biso, ozo sa fierté ya Congo do ba congolais o baza libanda ya biso kuna, ba Monique était leader ozo sa la fierté ya mboka na biso, ozo tombola drapeau ya mboka na biso, drapeau ezo koka ko kitate. T'es quand même toi qui n'est plus non honoré. Y'en a ba yaki na aéroport, ba kende ko honoré et ça qui bien. Et ça qui biso peut bien biso bateau peut tout ça ah tout le monde qui est bandé ko na biso ba kende pe ko yambaye et surtout mingi ye moka lo ba ke nga kutuna na problème te parce que il fallait ta ba yambi était auti kala ka el professeur auti kala kaka mais c'est son excellence mais c'est son excellence l'ambassadeur. Vous comprendre auti kala ka bongo plus mingi ezaki pona bandé ko na o yamemaki ba Kovo Star ba Ale Swag ba tona nyoso ba honorer bango pe ba tia bango ba micro ba interview bango c'était très important. Mais sinon c'était bien. Ah bon. Dans l'ensemble. Mais voilà, mais réaction, il y a bandero na biso, il y a Saint-Denis, ou balobi, ebeli Fally Ipupa na makamwana te bazaki étonné comment on a Fally Ipupa kobenga bato ba royambaye, eza ba signe. Abenga bango wapi? Eza ba signe ya Rosila d'après bango. On a d'après bandero na biso à Saint-Denis. Abenga pe na bango baya toto bango kande ba improviser maloba. Il fallait benga ki batu ba royambaye na aéroport eza marambo fallait tikala au salate international la homo sa maramba ba local. On a d'après bandero na biso. Tant fallait outara poto na ba musicien stade de ton nini aéroport et tonaka. Aéroport et tonaka. Bazonga
donc bauta obeta Bercy bazongaka aéroport etondaka apote yo komona faire pas outi poto aye oyo bogard de la presse alata cache-couche na bimis na pesa ki idéologie wana fait rigoler. Les problèmes c'est ba journaliste à Saint-Denis ba na argumenté en fait. Moi je me dis ce qui vraiment fallait assis là. Est-ce que muto assis là ka ba lobelaka ye na tout na bango ba question ba ko répondre biso na ba plateau. Muto assis là ka. Est-ce que ba lobelaka ye? Pour même na bendo son na zongi grâce ya muto bino bolo ba kasili. Vebendo. Ba vie na biso joka ka bengele ba zongi na ba miniature grâce ya muto bolo ba kasili. Parce que Fali c'est du bon côté. A tous si là qui sont yé pembe na ozonga. Olamuki. Olamuka preuve ané yango musicien na bango, musicien ba journaliste à Saint-Denis, alingo diembe la ka Fali parce que ebike so qui Fali mukolo zarate, mukolo carrière na si la yangwana. Mukolo Fali zarate za mukolo faire carrière na si la. Est-ce que muto assis là ka bo va na plateau bo sokoli pe ama kitoko bolati kitoko bo lobela ye impossible po ninde bo sokoli bongo bolati kitoko bongo ti bo lobela pe vie na biso voloko lai lai ta place kei ba sokoli ba lobela vie voloko vie na biso lo fombo pa silati makufeli pe ya po ni bo sokoli mai te bo vanda pe bo lobele. Mais bon yo lobela muto bo loba soi-disant sila bo sokoli bolati kitoko boye po vanda bo lobela te asila te preuve année leader na bino ye ana sous ordre ya muto bo loba sila OK Ferré ana sous ordre ya Fali azarana sous ordre ya Fali yango moniteur Fali ataka double stade des martyrs yango yepa ya kalandi saka na page na ke yepa obeta double stade de Tata Raphaël ana sous ordre ya Fali bo c'est la mukolo Ferré a ta date na concert moko na stade moko boye to na salle moko boye Fali ya landi ndebo ba ke Fali asila donc Ferré ana derrière Fali de Fali otikala ko sila te. Mukolo Fali aussi là, né mukolo tous les musiciens, ba carrière na bango ici là. Ah bon? Oui. Mais pourquoi Borobenga bandero na biso ba kwado? C'est dit à quoi qu'on utilise le terme? Bazo vivre na mon pépé. Ba vivre na mon pépé. Yango en terme, ngana ko lo ba kwado te en terme on a benga kana lo barake, mukolo Fali aussi là, né mukolo ba musicien na nyoso ba aussi là. Est-ce que ba lobelation? Bazana sous ordre ya Fali. Elo comme 3 fois té bango mo ba journaliste à Saint-Denis si ba vendre bongo Kerit est-ce que yebike pour na ba mission même ya poto exemplaire bongo c'est parce que ba orchestre zongi ko kene poto oui ba mige nie mati le ba zu grâce ba ozo ba invité na plateau c'est parce que musique ezongi na poto c'est grâce à qui fauteuil jaune il on avant musique et ça so 15 beta kata bando yamba banane bazo service be mission kala o ya va ba orchestre zongo kende poto va fallait fongwa musique na poto bazo service be mission ba kala bando yamba banane bazo c'est la biso bando yamba ba artiste ou ba évoluer en Europe ou ba na poto voilà mais le leçon ba zo en plaire ya ko yamba ba journaliste ba uta Kishasa ba o yamba ba journaliste ba journaliste ba uta Kishasa ba ke poto ba musicien ba uta Kishasa ba ke ne poto ba zu en plaire wana be mission poto na ne sorti zu en plaire vous pensez que même à théâtre zongi ko ke ko sa ba comédie na poto ezala ki wapi mais mission nyoso na parce que na mon avis na biso marque ta ba nga boy on ton vie joka ka bengela lobaki oui effectivement et mission na bango wana est en plaire ces derniers temps pour ba comme ko so ba invité ba okende ba musique ezongi na poto ba concert ezongi ba activité ezongi na poto tango ba activité ezaki na poto te be mission na bango na ba zongi c'est la biso émission bango kala pendant tout ce temps au musique bando beta te ba activité ezali na poto te bando yamba banani ba zongi c'est la biso émission. Ah bon? Bango nyoso da ba journaliste wana nyoso bana poto bana sous ordre ya Fali. Mais Malika, tout dernier sortie médiatique, il y a Joka Kabengele, yo trouve en comment parce que au moins nous colo Fali aussi là. Au moins nous Fali aussi là. Bango. Ba jeunesse à Saint-Denis. Bon va na kiti. Pour ba c'est biso raison pourquoi Fali s'il est. Le cas, c'est ça ma raison. Bah, ça a des arguments.
ba vraie raison mon fallait aussi là ba ya nango tombi so moto vendre peut bité ba raison ba pesi eza pene solo toi si tout le monde na fête de la musique biso to tala bango to ebi ke o ba pesa neza ba manque ya argument parce que moi je sais ba jeunesse c'est tout béré ba na ba argumenter ba argument na bango uta seno biso tous les journalistes o ba lobela faire ba argument na bango uta seno biso ko fallait aux artistes ba ba argumenter be mission na poto ezate tala na ebisio voilà maintenant on ba baza ba kwa donde baza wana eza ba journaliste eza o ba lobela faire bango nyonso ba ba kwado Manix a cosité ba penza ba kwado Kwado rôle na eko bamba pe ko chamu pepe. Oui. Voilà, mais il y a des gens au bar retraité, Joka Kabengele des flatteurs pour falloir même poto et tout, ba dire na yo trouvant comment mais tout dernière mission il y a Joka Kabengele na Mikilian poto. A fingi nani pour ba bengi flatteur. Ba traité d'ingrat. Ingrat panani, ingratitude panani. Balobi na oignon so exemple Jiba Salela e appelle ça le meilleur repas JB, appelle ça le meilleur repas JB. Eza musala na ye soka travailler koto autant ikoke sile ke koto po ni bio ngaka ba kumisa bino suba bando kumisa fere bongo bo sepelaneti ayo kumisa fere na musani fere osa ya makasi o joka ovana na experience o joka nango ayo kumisa fere eza par rapport experience dinani keriti eza par rapport expérience soki benja sala musala makasi koleka kerit non ya na plateau na tant qu'une expérience na za nango non pesa benji ba flair non bois kele ba flair si pona ni na ko misaka kerit o sa musala mke koleka benji na ko na po ni pona banga ba fana kerit pona banga ba fana kerit pour la vérité joka fingi nani joka a fingi nani une émission na ye a fini mutute asali be flatteur et pas nani bango ba flatteur bo ba musée ba nani vigili manganga nani malgré que ta flatteur makasi mazo opportunité aux visa coûte Air France aller retourner wale kuma défi malgré flatteur makasi azo opportunité te Air France aller balité ya kanda baba nani balité ya kanda baba nani Vena biso Joka Kabengele amwana poto kenda azongaka. Amwana poto bana poto Lisette Kabengele na poto kenda boke banete. Ba oui peut-être déjà 5 ans il fallait apprécier yango et osala ki akumisa fali. Papa akumisa ye oui. Même ba parents na biso na kata ndako. Soki baboti bana 5 ezala keriti. Attendez papa baboti biso boy. Ndeto na batata mosi na biso, ba noko na biso, ba na ba nièce na bango ba nefe na bango ba tout est là tolo. Si. Oyebi ke za bongo. On ira raté. Même ba parents na biso ba na bango na kata bandako ba tout est là tolo. Omona pena mwana nga bijou, na linga mwana nga oyo. Mwana nga o pena sala honneur na biso ba parents. Ezalaka. Pona ninte Joka obanga nani n'espérance Joka za nango Joka ba vient soit Joka Kabengele ba presse net ba jeunesse ba Saint-Denis. Il est intelligent, a un bagage, a sa mission est très posée. Au moins il vient Joka Kabengele n'enga extrapoler fallait a peser 50 journalistes na ba communicateur ba lobi la féri. Ah bon. Kayemoko. Parce que na bato ba retraité Joka de flatteur na ebité na marambo ya lobby sur akosi na nini koyoka Joka lobby eza fali pour pas ndé amemela biso mo soldat na musique ya Congo wana pepo na yo bongo na yo na ngana bato na vie Mark Deb na vie Adi Londole Adi Londole mais ba yebi na bien na kati mission wana Keret obi qu'à un moment tu es comme vraiment que fallait à stopper ma réunion sur Vandi à comme ce que kotala bango bango peut pas c'est les meilleurs oh mais voilà culture amboka ko peut télé télématé fallait pena stopper habiter bango peut pas c'est les meilleurs pour fallait pas passer les meilleurs mingi moi bande on a biso o bazo sala ko ki kobeta musique pe na poto eza ko pesa ba na grâce à nani to likamuto ozongela ka yango wana nani oyo azwa courage ya kotelema ko kende ko défier ba combattant
pour musique ezonga na poto. Fali Poupa abeta na 2020 Bercy. Combattu mituka batumba. Ba maman ba kota concert a Fali na ba souki ya maboko ba yiba ba perruque. To mona ba image. Il était le seul. Il y a combattre les combattants. Il était le seul. Mais c'est ça qui accompagnait qui est. C'est tout que bunda ensemble pour nous la musique na biso zonga pour ça qui n'a on a fait rando sani. Rando sani pour nous. On a préparé terrain ni on a obété la poto. Papa, toyo lwa mambizo mususu awa e beti sabatu mabako. Ah bon. Ba journaliste na Saint-Denis ba vanda bando monate. Qui était le seul qui combattre les combattants pour musique ezonga na poto. Ba journaliste na Saint-Denis bando monate. Na moment na ba journaliste à Saint-Denis bando sani. On a tourné des missions normales. Ba émission bando tourner na banani. Actualité zaka nini. Na temps on a fallu que préparer terrain pour musique bande connaît zonga. Balinga te fallait ça le meilleur na bango, fallait ça guide na bango, balinga d'aba jeunesse à Saint-Denis na sans exception na ba jeunesse à Saint-Denis na yemoko ferré na ba musicien ferré na entourage na bureau balinga te fallait ça le meilleur na bango, ça guide na bango. Guide de la musique à Congo. Ceux qui bazongisa mokili, donc to zongisa ba combattre ba stopper musique et tikobete na poto. Mutuna mutabima ke luka ni nayi. Ake luka défense na luka moyo beta. Donc c'est que tu féliciter Fali Lelo à travers hier bandero. Revenons à notre mouton. Voilà. Vieux Joka Kosite, sorry. Vieux Joka Kosite. Joka Kabengele. Akosina nini? Mo solde out on nani on yeba kiango nani. Yango na lobby un moment Fali il va arrêter. Atika na no vanda. Bango pe ba pesa na les meilleurs Fali palanda. Il a beaucoup travaillé. Fallait travailler pour la musique à Congo. Fallait bunda pour la musique à Congo. En tout cas bango ba vandi ko ba ça ba délire, bazo coucher basi, bazo me ba whisky, bazo kota ba hôtel par-ci par-là, etc. Mais on a fallu au téléma abunda musique na biso fait zonga makam na biso fait zonga stable musique fait zonga na poto ba musique faut ba zonga okebete musique na poto mais entre ta bango kuna ba ça ba délire. Mais est-ce que réaction à Ken Piana envers Joka Kabenge le trouvant au comment? Natalité. Totalité aucun Piana lobby le rôle à Joka Azo boya be fort artiste amora na mission Basali yazo tia Fali c'est comme si Fali a gagné a bénéficié de la musique à Congo babandesco comparaison il y a stabilité soit il y a bachenda pour y artiste songolo et artiste songolo wana d'après Ken Piana ce que total anana ngoroleka. Kasi ce qui est Ken, akoya ko sala comparaison et ba stabilité. Na place ya ko loba, ayamba mona ba comparaison ti. Na place ya ko loba, poni bino bolingi yo Ken, so Ken yo ko sala opinion na yo. Pourquoi lingi mutu mso apesa opinion na ite? Tango Ken na banda ko boya ba musicien wana, nani banda ko contredire makambu na ye. De bino bolingi ba opinion ya batu et accompagner na ba idée na bino. Pourquoi? To vandaka awa chacun ou chacune a son opinion na ye. Neti ngani na zabo na ez opinion na nga. Okoyo ko luka ko contredire ngate pona ni na boyi ba vie. Espérer so Joka na ngo Ken na ngo te. Ken obi jour mutao yebise que Joka lekie na maramba musique ya Congo akosilika ko ba aleki makasi nga na prendre ke kutunyo na katité espérer so Joka nango Ken nango te et puis ba vérité o Joka nango pona ba musicien wana Ken nango te Ken nango te les autres contredire Ken Joka au lia na jiba o mela na jibe Ken azaka taza usama mususu ayeba no mamba musique te ayeba mamba YouTube te ayeba un jour te ke akuta pena Fali ba solula to
benga nyama nyama na kombo nango. Très bien. Tout ça banalise na ba sentiment te. Po eza YouTube oya ba tu ba telo ba commentaire. Tout ça banalise o eza conscience na biso ebi ke likambo na loba ba tu ba oya ta ebele ba conscient na ba censé ba oya ba commentaire mais na kuzu et alors leki kolongo la caméra ezate. Après caméra te vendre ba conscience na biso e vendre que comment réfléchir. Donc tout le baken puis na réaction neza na sentiment caméra d'après Malika. Té, alors ça la émission na ba vie chaîne là la té. Alors ça émission na chaîne là la té. Donc analyse moi normal. Ça normal kaka. Alors ça émission na analyse ni chaîne là la té. Vu la émission Joka Kabengele. Sorry, en expérience, il y a un ba musicien au biso toi na hoté. A expliquer que tout le monde de musique est à boy. Et puis ça ton aïe, il est libre, il y a quoi extrapoler et puis t'as là. Joka, il est intelligent. C'est un papa intelligent. Je vous dis, il n'a pas clashé, mais à l'oba. Et puis, il sait comment extrapoler son produit. Mais va dire, on dirait déranger peut-être. Et déranger mon toté. Et vous déranger n'est nani. Tu yebi combien de fois le meilleur au Joka Kabengele la pesa et pas papa chéri. Tu yebi bilengo a pesa. Tu yebi comment t'es qu'à produit nae. L'homme qui a mis l'eau dans Coco, c'est Joka Kabengele. Vous comprenez papa? Dicap la merveille, elle magnifico, elle reimago, elle phénomène. C'est Joka. Et puis aussi, chez Héritier, la Pulga, c'est Joka. Monsieur Sulisoni, comment makasi. Donc, félicitations à Joka Kabengele. Pour nous arriver où il faut être intelligent. Vous comprenez? Très bien. Et le coca vient M. Joka Fara Bakissa. Mais c'est son excellence. Son excellence, mais c'est l'ambassadeur. Fali Poupa. Papa. Et le raison est en Ataba une déstabilisation. Toi, on a 48 heures. Avec Fali. Ataba yeo ba clasher. Toi, on a 48 heures. Ataba yeo bo sangana Fali 48 heures. Maintenant, Fali il est le meilleur de sa génération. Les meilleurs de sa génération, je pense que tout le monde... Critiquer Fali c'est bien, mais faire mieux que Fali, c'est place difficulté bandaka. Ok. Il y a des problèmes. Pour faire mieux que Fali, place difficulté bandaka, place passer bandaka, place comment vendre, comment kwanzamito, non bandandeni, non soukandeni. Mais le quoi boba fierté à Fali, tu comprends beau débrouiller c'est bien. Ah bon, Bande Roba débrouiller. Voilà, mais réaction il y a Manic de John envers Kisinzura, je pense qu'il y a trouvé en commun. Mais quoi réaction à Manic envers Kisinzura, n'habite yuzo analysant au commun. Keri tuana eza ngano benga ngoni za ba distraction. Parce que toi na événement na biso, toi na événement na biso na Lyon à Bordeaux. Il faut tout ça là-bas solde nabiso concert ezak la mingité toi on a 48 heures avec Fali place mutu nabiso ezolala voilà ozo comprendre ba distraction mususu to ko lobela ngote parce que ngana yo comprendre que ba bilo mususu to bitu bando landa na ngo to kota ni na distraction to lobela batu ba sumba ba billet ba kota ba sumba ba billet le to sali système yo sumba billet en ligne pour na stade de martyr initiative on a Fali peka mutaye nango parce que après 2 à 3 ans on va commencer ba obosa na ke Fali muto yaki na ngonde ba komi ko luka ba contredit pour na sold out vous comprendre après biso nyoso auto ko lobela Fali na lobango to ba bénévole voilà vous comprendre ce qu'il fallait pesa ba to ba visa et ça parce que il a un bon cœur na zongi lisusu très bien mais vient Njora aza mutoyo abandi na mpaka. Vous comprenez? Voilà. Abandi n'empaka depuis. Et puis moi je pense que elle est la seule. Il y a Moutoyo, un nombre d'effectifs, na kati F victime. Voilà. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout le monde Alexis Ouetia, le bon émission. Abinga na fouti billet nanga parce que c'est mon frère, c'est mon yaya. Vous comprenez? Tant a pesa nga visa, il faut nga pena honorer. Attends ça l'activité mon boya moukie, il faut na landaye. Attends ça activité mon nene, il faut na landaye parce que pesa nga déjà visa.
visa ozo comprendre yango na somba ki visa na ngana ke mais vient njora soki ba sombeli visa ba saile makambo nyoso et puis namonaki alobi que ba ido ba okendete ba nani ba okendete siko soto moni bango samedi na aéroport ya Roissy soit to moni bango na Mikele en poto to moni bango na poto pour la manike abi fali abeti ba journaliste 12 abeta bango ba 12 na nini ba sombela bango déjà ba pesa bango déjà ba visa ba pesa bango ba visa ba somba ba billet bango moko fali fasa nini basa dena ba visa na bango o sepeli ko assister ba akei ko assister o pas sepeli na poto ta moni ko ke na été avandi na ye fali restera toujours fali musala pesa on a qui ça ozo comprendre musala pesa ba toujours ba ko kendete si hein ba toujours ba ko kendete qui sait ce qui malika kendete parce que double stade des allés voilà peut-être qui sait ce que Alex Mboma kendete parce que double stade des martyrisés place mutu na biso elala si ozo comprendre il y a ba futilité nga eloko na yebisa vient jour aza la focus na makambo na ye il y a un moment tom suna ba certain âge au côté ba délire au mobi ba lobby pour yo répondre mais comme il y a un moment siko tango yo série parce que ba moment na peut venir jour à position bando yeba na te atango bande ko sala ba clash wana ke zongi mais je pense que na moment au conscience na peut faut ezala OK ayeba que li pamboli na mutu so sepe na ngote OK donc par là on traité maniqué net déjà jalouse non traité non loba OK jalousie à tout le monde qui les a la carte bazala pe belé tous en a bon petit na ba famille ozo comprendre tous en a bon petit na ba famille yende faye bande que ton nzamba tracer un chemin na se stabiliser il faut na longola ba musu ya mike ba distraction mususu ozo comprendre qui sinzo a éviter ba question réponse à ça la makamuna ye parce que a pembeni ya grand messier tout le monde a fallu obéter la biso musique mais bon yeba te muto bo pembe na ye na yebi se que lo mon émission moto sala ki awa moyibi akota lola pona maloba akota paradis pona maloba mais mususu wana a négliger mon nzambi atikala na moto ozo comprendre bon vivre na mutu mais bon yeba ba grandeur na été yana ba biloko mususu otali pe pembe na muto na za otali pe na kete droit de réponse exacté na pembe na grand messier alors c'est peut-être son abina yo saba yo kati ba biso so peso to bi ke to finga biso netinga bo no finga na ngate na pembe na grand messier on tina ko finga de fallait na posa na fingele mutu te po linganga OK ana posa na te fallait souci na kaka ayo kanga na 48 na mnoko ayo kanga na LDC arena na mnoko ayo kanga na Arkea arena na mnoko ozo comprendre très bien ya on habite on a événement ya makasi distraction ya batu baloba ki ba finga ki ba potana moi je m'en tape ngana lobela son excellence monsieur l'ambassadeur c'est tout donc on mélange ba chose té o lobela ambassadeur o ba lobela mutu bo ba té o lobela kwado o lobela té Mende Manika minimiser batu qui est batu azui 12 et tout. Est-ce que visa Manika existe? Batu bon c'était qu'Alexis a un poteau. Tom Swazolanda on comprend. Alexis a un poteau aussi. 12 uni bozo. Alexis a un poteau. Bon mon qui na répétition te kende répétition fallait. Na poteau. Tout le monde na ba répétition. Alexis a un poteau. Aucun des poteaux ils dépendre na moto parce que bana ba visa na bango. Ils dépendre na bateau o ya sepela sombi biyake. Fallait ça pesa bango ba cadeau. Ba meilleur cadeau parce que tam suna bon moto ba luka ba visa na ba swati mais maniki na bon moto bo ebele pe fallait pesa ba visa ba ebe penjela ambassade maniki pas en ngo asomba kendeti Asomba Akende. Voilà, merci beaucoup. Bientôt là, double stade des martyrs, Josman et Malika. On a biso bana Congo barouta partout dans le monde. Comment on va la mobiliser pour qu'il récite il y a 48 heures avec Fali Poupa et ça l'a totalement récite. En tout cas, tous allez vraiment, je pense que l'émission de Salene Didier Chéri a expliqué qui n'engenini ya kosomba babi. Donc, n'enge zawana au moni biso bato tona ba compte tous na facilité ya kozoba bien na biso moni ti ngana na Airtel Money nanga. Nous na facilité na ba bien muto amoni que azana facile, azana Airtel Money te Orange Money te MP ça te luka muto moni azana Orange Money Airtel Money asombela bien en ligne. Te me babi vente physique pe ezoya car normalement ceux qui vendent physique ezali ba kozoba billetterie na bango pe ya osomba pe ba billet na bango. Donc en tout cas
je pense que tous les warriors baza motivés na minute oyo. Parce que toi pendant la production ils tellement belé. Voilà. Mais biso bato to na Kinshasa, to se mobiliser toujours. To za la focus to mi sombre ba bien na biso avant. Ko lingate parce que Congolais linga sa makambo ya mbangu. Okoma la veille okomi ko luka moya ko somba Richard te sa teka. Mi sombre la ba bien na yo déjà. Ah bon. Vous comprenez? C'est le moment. C'est le moment parce que c'est le moment. Concert il y a 48 heures et ça concert oyo et ça historique. Donc faut au vivre ngo pour l'obipé au betela ba fils na ba petit fils no li solo na kotaka concert double stade des martyrs ya fallait pour nenga ba grand-père na biso banda bete biso li solo moni combat lina foreman na stade tata voilà ezalaki boye donc yo pe richante ça au betela bana na yo ba petit fils na yo ma solo à l'époque concert moko historique. À très bientôt to banda bémission na stade des martyrs. To la kisabino comment faire pour na réussir réussir kokota na stade de martyrs aux place na au vanda au land de la concert. Donc les warriors restent toujours focus. Beaucoup de ba distraction ba live ya ba journaliste à Saint-Denis. Et talibino te botika bango na makambu na bango. Biso to na makambu na biso. O ba finga fali, o ba chrétien fali, o ba sala fali boy. Restons focus. Ah bon. Voilà. Restons focus. Lyon à Bordeaux, déjà ça va, évolution. Évolution ça va, mais moi je pense que bah warrior baza bato neto lobakaka. L'impossible n'est pas warrior. L'impossible n'est pas warrior, l'impossible n'est pas Fally Ipupa. Avec Dieu nous vaincrons. Fallait à mon nzambi. Très bien. Au moni lelo, on a CP la G30. Lelo voix on est comment ko yembela nzambi. Tokumi saranzambe parce que donc tozo mona ka belle voix ezo yembeli mokili après que ko yembela nzambe pe na yebi que Fally Ipupa après ko bete la biso musique kitoko na mokili oyo akoza le seul musicien o akolouele biso na lola Mede siko kanti na nkolo Mede ikati na nkolo tozo yemba ton tokota na kata paradis azo bete la biso musique 100e dossier kati na nkolo lo sambo na ngai yango wana nzambe mwana papa oyo ambassadeur oyo azo sepesa biso na mokili un jour voix wana eyembela biso pe na lola des prières na ngeza et glorifier nkolo après fin cop. Ah bon. Voilà. Mais koyoka Bendoson oyo d'après ye à part Papa Wemba la musique ya Congo c'est Fally Ipupa. Donc après Papa Wemba c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa né a reçu la continuité plus que même Papa Wemba d'après Bendoson. Mais il y a des gens où va traiter aussi flatteur comme Joka, on a visa, yango lobisi bongo. Te ton Jimmy baba flatteur. Baba flatteur. Mais quand ma kamba lobby est bon après Papa Wemba c'est Fally Ipupa. OK. Donc il a changé ça. Après Papa Wemba bokomi boma mikolo mususu. Bokomi boma mikolo mususu. Après Papa Wemba c'est Fally Ipupa. Naza derrière Bendoson. OK. Kasi te papa. Parce que ce boy boy yango. Boy la biso kasi. Boy la biso ba œuvre ya ba leader na bino ya ba musicien na bino so il qui a fallu boy la biso ti to bi ke boy la biso ka belle voix si qu'on a kata belle voix nini o belle voix mais biso na kata musique congolaise rumba odemba et même biso nini 100 disques d'or 0 disque d'or. Jasmine Malika. Mettons une comparaison entre Kofi na Fally. Les autres est-ce que c'est normal les lots qu'on compare Kofi na Fally ou pas? Nandenga les lots to comparer souté. Fallait l'équipe Kofi. Nandenga les lots vraiment to comparer souté. Fallait à quoi musique. Ce qui tembe, to tieka kakasiti. Nandenga le ba il a biso disque d'or certifié. Exact. Il y avait Nabo. Exact. Exact Ce que to lobanine, fallait le quitter.
Allez, qui botika ba comparaison pour bandoza choquer à chaque fois tant boyer la biso ba comparaison. Bon bandoza na bino choquer parce que biso to bandoyer la bino ba argument oh ils a solide. Mais bino siko bando kutu bando kumis la biso na ki légende ya kala. Les passés. Eh, to vivre na passé té. Kasi ko eboma bangoti. Ba vivre na passé. Ba tu ba ta futur, bino ba vivre na passé, ba tu ba ta présent, bino ba vivre na biso na temps passé. Té to vivre na passé, to vivre na présent na futur. Ah bon. Donc muto vivre na passé, to benga ba rêver. OK. Voilà. Donc Marambo baloba ki fali pour pas Koffi Olomide en mieux. Malika pour confirmer. En mieux oui. En mieux et en plus que. Ah bon? Il est plus que Koffi Olomide. Oui, plus que Moutoumabé. Voilà, Jossman Malika, mon vieux Claude. Au moins une combo to benga nia mama bé. Ndé fali. Ah. Félicitations à l'artiste Fali Poupa. Je pense que Moussala Roussala est comme il faut. Merci aussi à mon vieux Claude Maloba. À ce que la peine à Jossman Malika. Claude Maloba, vieux poteau. Et sur ça, on vieux poteau. Ici, na boka qui joue. Vieux Claude Maloba. Vieux Claude Maloba. Na boka qui joue. Et sur ça, on vieux poteau. Na yoka sangote. Ça m'a vieux poteau, vieux Claude Maloba. Aza puissant, je te dis la vérité. Vieux Claude Maloba. Aza puissant. Aza puissant. Toujours zélaka vieux Claude Maloba. Vieux Claude Maloba. C'est-à-dire qu'il y a un PC Bambote, Claude Maloba. Aleki Gelo Boulangongo. Bon, tout à non comparaison. Merci. Voilà, Jossman Malika, mot de la fin et puis quelques salutations. Nabato tout, va disposer qui tombe pour Orlando Bisso. Merci beaucoup Nabato tout Balandi Bisso. Merci beaucoup à Mishimo Paradis encore. Merci. Et merci beaucoup à mon vieux Gelor Boulangongo la ponctualité dans les sons. Merci beaucoup Nabino Nyos, maman Yolande Nganga, Motema ya papa Patrice et je te salue. Et merci beaucoup Nabino tout obo soutenaka Malika Mania, maman ya Jimo Paradis bana Sukanzambe Aurélie Sungu Motema ingénieur Dona Muzumba Aurélie Sungu ma copine ma meilleure ma famille ma soeur en tout cas je te salue la luxueuse Ferne maman ko depuis Luanda maman ko pinza quoi donc ça dit nzote boya mbindo la luxueuse Ferne maman ko ma sœur d'une notre mère en tout cas je te salue merci beaucoup Nayo merci beaucoup na bino so obodingara Malika Mania na pesi bino Mbote, merci beaucoup à toi Emerald Ngemba depuis quelque part. Merci beaucoup Nayo, de gros bisous à toi. Merci beaucoup Nabino Sobodinganga, Emerald Pedro, je te salue. Merci beaucoup à l'archevêque Michael Okamba. Monsuki si l'archevêque Michael Okamba. Kenda. Et avec comment déjà wewa Nzamba Rosala, Nzambe. Voilà. Et l'autre aussi il a raté bah oui, il a raté. Ah, Neti mon frère Redi Maïfoudre de Kinshasa, Angola, Paris. Apesi ope bambote Ready My Foudre. Ready My Foudre. De Kinshasa, Angola, Paris. Ready My Foudre, c'est-à-dire à Komajika. Jika Ready My Foudre, mon frère Napesio bambote belé place au Rolanda Bisso. Merci pour tout. Merci aussi à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale. Encore merci na David Impérial Aigle, David Impérial. Merci na Kalo boutique Pomba ya swag charge ya mboka mulatisi ya Congo. Merci na Rodi Dindi swag Rodi Dindi na François na Pessie Bambote un bon tonton à Solara très bien moi na Nzambe Rodi Dindi merci na boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas au Rolanda Bisso Sikoyo merci surtout na Karine Bionsaka cosmétique Karine Bionsaka Eli Bisso ba produit importé calamité ba bana kini bozela ki yango ya trop to samité makokita maison si Zouami inauguration bientôt là to on a repéré sabino date na lié comme ça tout savourer bilo Ramputo Madine France Italie merci aussi na le vieux Claude Maloba moi na poto ya Tongo vieux Claude Maloba na pisi bambote merci aussi na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Essouvé et yesa balobito lia bio comme il faut Maréchal Essouvé na pisi bambote place à Rolanda Bisso merci vraiment na bato tout balinga biso merci l'équipe Mobimba Afrique et télévision merci à bato tout balinga biso je pense que les lopena Richard ça rosoli bangate tout mon ani bongo au prochain numéro bye bye.
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.